peuple, oh, la voix du peuple, oh. Chérie, tu sais quoi? Ouais, bébé. Une vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue. Waouh. Tu es l'artisan de mon bonheur. Je t'aime. Tu es la mer que je m'irai naviguer tous les jours de ma vie. Et sache... Allô? Allô, chérie? Allô? Allô? Oui, madame. Allô? S'il vous plaît. Allô? Tu es très belle, madame. Merci. Réponds ta femme au téléphone. Non, madame. Allô? Ce n'est pas ma femme. C'est ma sœur. Ah bon? C'est pas la peine d'être infidèle. Si tu veux que ta femme devienne comme moi, un seul secret. Dulcie Cosmétique. Dulcie quoi? Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique, leader de produits 100% naturels. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Pour l'utiliser, il faut appliquer toute la gamme. C'est laver avec le gel de douche et le savon. Après le bain, appliquez la crème dans le corps et surtout dans les parties affectées. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Anti-âge, améliore l'élasticité de la peau, lutte contre le ride et autres effets du vieillissement. Voici les résultats après 2 semaines. Dulcie, crème pour le visage. C'est ma femme, hein? Je sais que c'est ta femme. Donc, maman là-bas. Monsieur. Oui. C'est ma femme, hein? Oh. Donc, maman là-bas. Oh. Chérie, tu sais que tu es belle. Merci, Dulcie Cosmétique. Enrichi au collagène. Pour avoir un bon teint comme moi, Karine Pala, un seul secret. C'est Dulcie. Salut chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Les News des Stars. À Wanakati et à Site Nabino, la voix du peuple est très heureux. À Koyeba Keboza et Belé, Liboso, il y a la télévision, l'émission Oyo. Et la Rabino, News, il y a Star comme le nom l'indique. Le lot aux ana Sengo Makasi, ya Koyeba Keboza, il suis Belé pour notre artiste musicien Nabino, Oyo vraiment, Oyo à Sangisaraba intellectuel, dans tout rang confondu, il y a Batou. Parce que tant que sur la ranaï, tu vas tirer à la réflexion, tu tirer à la conseil, tu vas bien. Et par là, tu vas taper actualité au état de musique naïe. Et puis par rapport aux actualités, maram o ezo les cas na mboka na biso, ezala na côté musique to, côté politique to mega peu sur l'année moi makambo belé lelo. Et il s'agit bien de l'artiste musicien Félix Oisé quoi S grave moko a bongo oyo. Sans plus tarder tozo peut recevoir na quatre émission na biso. Bonjour. Bonjour Vincent. Voilà, d'abord un mot na bandeko na biso nyonso ya ba congolais ba dotala biso pina ba fan ya culture pays. Oui, nzambe kaka sunga. Na ba posa na biso tout ozanango. Na yebi ke biso bazola nanga santé za bien te. Espoir ezala toujours. Yango na album on azobi message générique comme nango parmi ba générique moko comme nango épaisseur à molili. C'est dit qu'ata vie au monde comme épaisseur à molili mointe. Ça dit qu'on mona na que on dirait solution ezal souté. Mais moye ko bima kaka. Voilà. Lumière et goya kaka. Est-ce que vous allez vraiment lumière et ya na makambo bozanango. Message d'espoir aujourd'hui Nangambo artiste et musicien et puis si déjà bien Félix Oisé quoi les petits bonbons de la sagesse. Oui. Où en sommes-nous? Oui, les petits bonbons de la sagesse livre en bon on a si beau occasion on met ça là donc je m'excuse et loko là ça très content vraiment merci pour l'accueil beau salut pour le livre mon livre le zali parmi ma meilleure vente 5 étoiles déjà dans Amazon. Wow. Donc, on a colobaté. Soba le bique soba noir tout temps raté. Livre contredire. Et contredire parce que l'actif n'a que non. Mais tu vas autant mais autant à nini. Tu vas tant que logo mo ba que non, ba ko puiser quelque chose. Et puis Vincent réaction à bateau aussi batangi. Non. Là vraiment on est très content. Moni motakotan alika mo bien. Avant na mais on a moni pena que ça l'effort à comme là où les sous pour encourager toujours comme Yanzambe après ça toujours maïele
pour prochainement et l'autre peut-être que les cas sous Oyebima. Voilà, c'est ça que les gens, il y a un peu d'engagement tout non, c'est-à-dire les gens basés là, Félix Oisé Kwasiko a commis à des facettes, c'est-à-dire artiste, musicien, chanteur, et puis de l'autre côté écrivain, c'est-à-dire après Oyo Yotoro sous Bablo, monsieur Roya. Oui, bon, pas tout de suite, hein, parce que mon livre est bimi depuis le 10 janvier, donc on a tout 5 mois. Donc, non. Pe barne bimbaki le 10 janvier nazaka na kisasa pe nazana nukaka awa parce que studio zali ba makambo belé zali donc na remercier bato aussi ba sombi livre et puis na ba mo ya reconnaissance ya ba encouragement ne loko ndenge se persibino pe évidemment faut encourager bato na ba livre oté les petits bonbons de la sagesse boluka yango bozala décité. Toujours c'est l'endroit où on a Amazon via internet et tout ils appellent la place monsieur Baro qui est makolo à Somion. Oui, si on n'est pas libraire na yo. Ata soka ça nangote parce que mon livre vraiment eza na linga comme laxaté mais ba éditeur nanga baza très surpris. Quantité ba bimisa ki liboso ka ndenge za la to misana no peut-être livre on peut mais maman a déjà na prévente avant livre bima. Wa benga ka prévente. Oh mais la quantité déjà ma commandé belé jour quand livre bima qui rupture pour moi salami à moi stock basalaki a combien linga ba tout livre sabiso tu comprends les psycho que ce n'est pas n'importe quel livre mais livre à la 5 étoiles bato bazola nanga bazana poto tant aussi vérifier dans Amazon on vérifie mbala mon côté dans Amazon otali au mona ils a la facilité tant aussi si côté là livre mindele sur dans combien d'étoiles yo mo comprendre psycho que oh mais ni livre oh ils ont 5 étoiles de voilà biso congolais buta combien donc toyeba kosungana soutien ngana zo senga ezalité que non na minute o ezali premier artiste musicien congolais a commis livre oyo etali makamune sur mokili na commis toute page mo za pour la musique ezata donc na commis ne ka Jean Dormesson za kokoma ba Michel Serre ba Alain Finkielkraut ba Alain Menk ba tout ebi na potona ba komaka ne ka ngana commis donc na comité que na botama na matete na viaza na tanga na mai ndombe na tanga na académie na tanga mais wana news mutu sa ko sala tezali pena que d'abord funa na révéler batu démarche ngana salaki moni livre ndenge zali d'abord ti obaleli na sima photo na ngezate c'est ça aussi dans rien parce que tu es bara mimi ezara na sima ba cha auteur et puis ba sali biographie na mais na moni bato basala ngo basala na ba mabete mais ngai na yebi que racisme eza mingi na poto so na chaki photo na ngai ba mindelo mbiki basomi na balinga sombate et puis comme on ngai Lando Félix Wazekwa mais na tika ka Félix Wazekwa po na yebi que na poto ba mindele ba benga nga Vazekva donc ndenge za wana bazana confusion bazo bateki mutu mwindu mutako nyonso na ba technique kaka po basomba ndenge on ezala mikolo na za Vazekva Félix Vazekva donc allemand moko boye polonais moko mutako po komona ba moko o ndenge zalaka photo na ngai o na tanga epai boye makambo wana ezali te donc tokutana na livre wana baide mbala moko donc eloko wana yango nde technique nasalaki mpona bato bakozala baraciste bato bakozala na mwa baregie vers banoir ayeba teke noir moto abimisi yango parce que peso banotanga yango osala sikoyo grandeur epe ya biso banoir mais oui déjà parce que mokolo baocomprendre bato mosusu oteyaka oleka na TV5 oleka na TF1 kaso na lekani bavante silite parce que bamona mamo elongi na ngamba moko donc c'est à dire au préféré na on regarder na ba bateke sa mutu mundu bino nde siko bino botekisa ngai bino no onde kona so congolais muta comité bolo ba ba livre moko bimi ya bien ya Félix Vazekva ba ba bile monde ngona non mais sinon tozo ko inviter ba peuple congolais mo ba diaspora et puis au bazota la biso même na Kinshasa awa en direct à Couleur Télévision émission na le cara chaque samedi na 19h puis rediffusion mardi na 10h donc le petit moment de la sagesse pour la batu baza ce qu'on a kill parce que émission ça suivi pe na Kinshasa awa oui d'abord tout s'intéresser à Mandeko Bazana Braza librairie de l'indépendance kaka na numéro 92 avenue de l'indépendance bozu livre na bino et puis na Kinshasa awa ezali na ba librairie to bengaka Mediaspol ba librairie Pauline ezape na librairie Grand Lac où ezana boulevard wana pemeni ya avenue des Huileries et puis la même ligne ezali na ba mo ba supermarché eza par-ci par là mais muto za na kini moni wa moni ke na za na posa ya livre
azo ngo karaté ponga mo pena sana quantité na ndako mo bengi nga na bon plus 243 99 33 984 hein plus 243 99 33 984 comme ça au komelinga na mingi na WhatsApp to tikelinga message vocal toyokani mingi bazo soma na bango na lopango ma oui pesa magazette voilà. Mingi bazo na bango batu mususu kutu Vincent bazo tinda batu à partir ya ba Amérique abibiso awa nazomona na moi difficulté to tamba pesinga ina zela livre pour so commander na Amazon faut zo moi tamoko ya kozela mutu musu ba pesi un mois le bino eleke belé abenga bandeko ne basa na kina bibo kende na adresse wazo ka bosomba et puis vraiment merci mingi na bato basali démarche wana atini na kombo na ye na dédicacer pe livre kepe poto omoni pe atinde le ngosu na WhatsApp abi omoni livre comme non vraiment merci na ebi ke bandeko ozo sepe na musala tozo sala to ongane ko na bino na zo sala pe bozo manifester yango et puis Vincent pona peut-être ko sukisa na likambo livre yozo mona mutu boye banité pour ça na souci ya culture ya mboka na profil na ye ya WhatsApp ati livre na yo donc atie les petits bonbons de la sagesse oui bien à chaque fois nous avons une démarche wana balobezo silanga na monoko te bolingo zalia vraiment et puis bat bazan esprit ya mboka o to lingi mboka les petits bonbons bimaki o chango pa wapi ozomon osombi oluki yango donc yo mona batu mususu donc eza mawa mingi parce que batu fu baye ba ketango na bimaki na Olympia na bimaki na drapeau ya mboka donc na zabo na zo représenter mboka parce que mbongo ezokota mingi awa na Congo te livre ezoteka mingi na poto po na midele ba africain na ba congolais bazosomba mais bande bimaki na nakena nga ozo mbongo te na pena poso kende poto te po nini nazotala nanu Congo en fait na mukuse souci na ngeza lini bakonzi ya mboka oyo ezali rôle na bango neti na culture na ba ministère nyonso tout eza ba rôle na bango na lingi livre oyo ezala na ba bibliothèque ya ba école nyonso tout ya Congo parce que bato baza bana mbongo osoma ba livre te ezala na ba bibliothèque mais ngamu na kosala comment démarche wana te il faut bateau baza na souci à culture surtout que les titres comme on a les petits moments de la sagesse c'est-à-dire on parle ici de l'amour de faits de société des faits sociaux et puis des croyances c'est-à-dire pour moi na muke azana pour ça né moi donc de la mathématique azoko la français azoko la ba makambo belé ba histoire il faut pas azana le mot besoin apprendre les sagesse sa vie donc moi je pense que c'est aux démarches à malam on a école na ba université que moi na nyonso azana livre pour apprendre sagesse attends moi na nyonso te mais ezala na bibliothèque soki na bibliothèque ozala ndenge nini oye osengi yango otangi fosala mwa noki okezongisa mpo baninga mosusu mpe batanga mais bato baza na bamoyen na bango nde tilobi nayaki na ekole moko boye jewels eza parmi baekole oyo bana bakonzi mingi batanga awa babengisaki ngai wana bango ozomona basomba livre avec facilité parce que baza na bamoyen mais soki otali classe moyenne na biso to kaka bandeko na biso mosusu awa eza facilité mpona ozala na $15 osomba livre faut y bango que $15 les ambongo belé na kati Afrique tant aux na poto les muso za na moi 20 € moko boye ozoka sa soko tinya ato seka yote tinde la bisongo au monde go sunga na banda ko moyen to mona bino bakena ngo pele musupe wenze donc 3 jours pena donc bo ba mambo on a bo minimiser ngote. Voilà. En tout cas, mes chers amis téléspectateurs, nous vous invitons. Il y a vraiment que c'est la curiosité na bino. Il y a autant à livre Oyo, les petits bonbons de la sagesse, comme le nom l'indique. Donc, ça sagesse, ça aibele, babi to sengi bino et que quoi n'inganate babi to sengi belé. C'est très intéressant. En tout cas, on a invité bino autant mais au premier temps biso que tout ce que l'on a nous temps aussi des livre bimana nous. Bon, tu reçois ma musique. Livre bimi, et autres comme déjà sur la musique, tu as un niveau. Tu as un studio déjà. Donc on a ce côté na terrain où on peut à l'aise parce que tu as un studio, tu as déjà. Tu as continué parce que nous avons la salle pour la papa Wema. Ils ont la katia bozamabe. Ok. Les tétas, ils ont la katia bozamabe. Donc tu continues. Je vais annoncer déjà bozamabe ba couleur dans quoi. Dans le lobby donc ça veut dire que tu as l'idée générique. Donc générique bato bakozwana nous on est annonce kala mingi te bon tozolinga to salango pona avant album ebima me bato bazwana no générique moko ba comprendre nzali ni tozokende na lobi na yo
bato la surpris bazala agréablement surpris ya mona que non tes photos content na artiste na biso ba bibulo na bisio. Parce qu'il faut reconnaître que Kinshasa pena na ba générique pena to bina mwakala. Non mais film boti le zobinama. Film vous a générique à culture pays. C'est-à-dire l'eau mo pena pas après dans film bouya parce que film boti l'eau pena que non to bina pena na Kinshasa to bini mwakala. Ozo ba orchestre nyo so tout bien voilà, on a raison. Mais siko au moment na bat balima bina. Donc on les ali les cabo on nzamba pesa ngai ngana bandi ko bina tina ba omoni ba groupe balata ka ba rafia. Formation wana. Donc il est générique on les ali cabo nzambe donc ça qui ne langa ngo. Kala mingi te ba tozo soa titre lango bomba moi sinayo po pesera molili to bomia ngona po on les pesser on les pesser molili mais bomba moi sinayo izo bima mikolo yo donc kala mingi te to sala studio nango na ebisio bat ba osepela na bango bomba moi sinayo je pense que ça va les ba temo ya bien ça va temo te comment déranger na ba crime surtout comment répéter non makamona ko kutango jamais na culture pays vie ngai na kolia mbongo ya mamasoni te na kolia mbongo ya ba débauche te moni wana na senga panza melanga na likolo Jehova yawe soki mbongo zoya na ndenge ya mabe to muto za na mbongo ne ya kisi akabela nenga ite pona na ngo besoin te biso on a besoin mbongo ya propre ozomona to animateur elinga crime ko boye zolo bela ba bêtise ko dai kutu de na oyeba déjà ato chango na langue nini Google ya lit na chango na beta pra elaxi boye diyo nga crime na wana longa na crime na wana biso to kolia bambongo wana te to toucher ba mapa wana te ozomona